bandeko ba comédienne pe ba comédien bandeko ya ANTPC nyonso ngai président na bino Masumu de Brende na zali koyebisa bino ete maladie ya coronavirus ezali ya solo pe ezali koboma biso musala na biso pe surtout association na biso ANTPC tosala yango pona kolandela musala oya biso tosalaka po tobongisa musala na biso tosala yango na ndenge ekoki to vivre na musala na biso wana kasi po esalema esengeli nzoto ezala na bukolongono ngai président na bino naza kosenga na bino nyonso pe biso nyonso tosala angele tolanda mibeko oyo tata mokonzi ya mboka président république asengi biso tosala po maladie ya coronavirus ezali liseki te mokili mobimba eza kotungisama mpona yango esengeli moko na biso alanda mibeko oyo epesami lokola kosolola na mutu na distance ya 1 mètre kosokola maboko ngonga nyonso na savon liquide ya désinfectant kozala pe na cache-nez kozala esika oyo bato batondi te kopesa susu mbote na maboko te soki ozali kokosola okosala boye po soi na yo epanzana te na yango soki omoni okomi na kosu ya mikosa okomi na kosu lokola mongongo ekauki pe fièvre ebandi komata kende mbangu komitalisa po ekoki kozala coronavirus oyo eza komonisa biso pasi na yango nasengi na bacomédienne nyonso pe bacomédien bandeko na biso nyonso na kati ya association na biso ya monene ya lokumu ANTPC bolanda toli oyo ngai président na bino Masumu de Brende na pesi bino pote tolengela bomoi na biso tolengela santé na biso yango nde kopermettre biso tosala musala na biso ndenge esengeli pote tozala na kati ya bato oyo baza kocontribue mpo na développement ya mboka na biso po biso tozali na domaine ya conscientisation pote population ayeba kosala oyo esengeli po développement ya mboka ekende liboso toli nazalaki nango mpona kopesa bandeko nyonso bacomédien pe bacomédienne nyonso biso nyonso tosangani na lingomba monene pe ya lokumu ANTPC yango wana ANTPC eloko ya makasi